Mama Mado, Mama Mado. Nake Nairobi, on a speli Sotoni. Nake Nairobi, nakozonga na Toni. Nake Nairobi, babaseli Sotoni. Mambila be vraiment artiste makasi mama oyo. Ayembandi boki. Tongo nde na sepela na opena mwa ete. Mado tika pena biyemba boy na pardon. Yo mona ngoni za concert. Bando banda ko yemba banzemba kala oro zo yemba boy. Awo za ngo concert pardon tika so fa na biso. Pat matanya. Yango nina ngo boy. Ko yemba eza mabe. Poni mangala mabe boy. Muta ko sepela te. To ana prison awa. Mado loba pardon. So possible ba kisi po ba client mano so ba ya kaka epana yo pardon loba. Loba penza. Pona mesa na ba ko marate loba na yebisa na vérité na ponga pe na yeba na lelo. Na fana na muntu na fani ni awa na yeba kate so za ndeni. Parce que ta konzaki awa tenga na banda ko teka ba shado ta kazaki no hôpital nga na banda ko teka. Po banda ko na mashado kuna. Sko nga awa na oteka susu te banda kaka uye shado de shabiki déjà. Nga na oteka susu te ba client no so ba kome pa na yo fo lobela na vérité so ko simba kisi la kisa nga epende ko na yo. Po nga na yeba ke soki yo simba kisi nga pe na kene ko ta mama na ba client ba ya ka pa na nga. Matanya. Place oyo, si yo yaka nde kokuta ngai ati. Yo yebi teke yo yaka nde koya. Kutu nga na motema na nga malamu. Tokoma kokabola ba client nga na yo. Kisi nini kasi o nga naza nango. Totekaka anga na yo, yo yebi. Totekaka tokabolaka ndamu mo mususu basombeli yo ndamu basombeli ngai. Si kisi yango nake kozwa ngo na hôpital ne koswanye mwana to ndenge nini. Totekaka anga na ndenge moko awa. Kisi yango nazwi wapi ndeko na ngai. Po ba ideni na mabebu oyo ningo zwela nga vuma na ta oyo mama likambu nini ndeko na nga to weli nini ba client to ndenge nini Tanya yo yanga ndeko kuta ngaya oyebi te aza chez Mado si yo obikaka nde na sima ya lupembo ya ngai parce que yo kutanga na mesa na ngai na mwa lupemba na ngai mwa toso kabula mwa ba client okosepela te na mwa grâce oyo ozwa po tobikaka tolesaka ta bana totekaka biso nso ndenge moko obite oyo eza chez Mado il faut yo oza na nsima na ngai yo ozaka na nsima na ngai ozoyoka oza jamais liboso na ngai Mado ekomi so koswana eza koswana te na te soka na lobi no kaka te Mado nayebi eza nango place na yo awa nayebi na eza place no bongo so bandi koloba susu boye tozalaka be totikalaka bien Mado ozomona te omoni nalobi mabe te na rappele yo kaka moninga na ngai parce que koyemba eza mabe te nasepeli na yemba mama natiaka susi na motema nabela estoma yango nazo se défoule na yemba ata koyemba koyemba eza mabe te ozoyoka nayembi kaka tozalaka bien omoni tokoki obebana te ngai na yo deja awa tosala deja kombo tobebana te ndeko na ngai moni baklient tokabolaka deja tozalaka nde tozalaka bien atuka tika vraimen mpona moko mandede ya kodepase bamo yango nayebisi yo na explike yo nde eza teke na lobi so na ndenge nini ya mabe na explike yo nde ocomprendre bongo po tia na motema no deja komi deya ya kobeba obandi oyindisa motema po omoni kaka mwa bakliya baye na mesa na nga mama ta nyonso oyo nga nazalaki na shado na hôpital so bandi ekoteka menga mpe na ye nyonso mwa ndambo ya mbongo tenga mpe na mata yobi te fo nyonso yango wana ekitaki mbongo nyonso esilaki na hôpital ndeko nyonso ata mwa moke nyonso osali deya makambo ebele na ntango natikaki oyo deya na mesa oyo mpe okotika mpe te nga ndeko na nyonso ata mwa ndambo yaya tobebana te Matanya toza deja famille Mama Mado Mama Mado Mama Mado Mama Mado Mama Mado Mama Mado pondu yango eleki pondu buka lelo lamba lelo pondu yaka na pondu mama yaka na basa pondu alia mpe pondu kala naki posa pondu yaka na pondu yango totala nanu yaka nango mama bonjour ba mama pondu yango ya caoutchouc eza buka lelo lamba lelo pondu kitoko mama pondu kitoko ochongo na combien bozomona na kitoko makasi vert ochongo na combien ko mama mupiku 10 000 mama mama pondu 10 000 ata yo moko mama na ngai pondu oyo loni na yo na lopango na yo mama na ngai toza na mabele moko ya bien na mboka na biso mabele riche ati otema tembele so boto buki na lo lopango mama ota pondu depuis ka pondu ekokoma 10 000 oyebi 10 000 oyo bato bakosalela yango programme bato balie mpenza basombe ata musuni kote mosusu bamile mosusu 5 000 fois bato bakosala wedi mama
to kuta ese ekiti to ekiti ya dollar ekiti boko ndo nyo otila biso pondu 10 000 mama na ngai ata yo moko otie cher makasi boye te dollar ese ekiti mama ata yo moko 10 000 eleki ebele depuis quand biso to bando somba pondu na 10 000 si yo sa motema mabe na mboka olingi mboka oyo ya avance te 10 000 eleki ebele boye te pondu na ngai eza ya bien mama pondu na ngai utaka musika soki natie 10 000 francs na eza mpe po esunga nga mpe 10 000 francs ka ya pamba buka lelo lamba lelo osepeli mpe mama na ngai en tout cas simba bassin na okende tokoki osomba pondu ya cher boye te tala biso bamama mapa nde tooteka kutu mapa kutu yango ezotambola te sikoyo oyebisa ngai mpiko ya pondu ya 10 000 bepisi na osomba na nini poisson na kosomba na nini en tout cas simba ka bassin kende ka na bassin no mama pardon longo na pembe ya bassin mapa na ngai mapa na ngai etekama kende na bassin na pondu na yo kende oza motema mabe yo olingi avancement mboko te kende vraiment yango ozoloba pondu yango 10 000 francs ezosaka na mbongo 10 000 francs mpena 10 000 tokolamba 10 000 francs biloko motu nyonso alie na ndako alie atondi ezoloba 10 000 francs yango futelango avion ofutelango avion mpo ya koto mpona ozomona na kubuka baflere nango deja ekuba deja chanel ekoma jaune boye mama tombola pondu no nsima nzala kende o mpe pondu okumisa bato pondu o pondu mama naketwa pondu na 1000 francs mpika 1000 francs bati natelemisa na pondu na 10 000 francs ekokana okumisa bato 10 000 francs tombola basalo keye na okuna otonga biso bamapa na biso etula mama pondu kitoko boye bozosala su badeba lisu mpona pondu kitoko makasi boye ata bino moko soki bosomba te aya botikala bino moko esomba banzete amanga nzete amanga ana ekoza ata kitoko moko te buka lelo lamba lelo eza bien mama mado mama mado mama mado mama mado mama mado mama mado mamado mamado. Bonjour Mamadou, bonjour Matani, Boni, vous allez bien? Bonjour Jobel. Boni ya. Elongele mbibo endeni mwana nga mobali. Oza problème. Osi problème to ndenge nini? Ma problème sanga matanga? To ndenge nini elongele mbibo papa? So likambo ebisanga mama na ona za Eza d'autres maman. Famille moi sinanga basenga $3000. Na dentaba. Dengombe na di maputa iPhone 17 Pro Max oyo ebimisika nga mutumbi poso vraiment nazwa mbongo wana wapi nyonso wana mpenza kaka mpona mwasi anayeba kolamba te wana mpenza na comportement ma ya bien te comportement bizarre bongo oyo babimisi oyo ebela mbongo bongo yango mpona nino kolenga nino wana mapapa wana mpenza mbongo mpenza kona kobwaka na fulu tika na yo mama papa nanga basengi yo combien? $3000 mpona dot papa nebisaki omwana nga nani Jorben nebisaki yo kokende na makambo mbangu te nalobaki eloko oyo esilaka te bawelelaka yango te nalobaki papa kangisa mbongo no malembe $3000 sina fono nyonso ekokita fono nyonso ekosila papa sikoyo kokota na ndako ya libala bokolia nini na mwasi yaya libala basalaka yango malembe ese bazo oblige yo obale mbangu papa siko tala batilo farti famille ndenge nini o bandeko $3000 ka yo débrouillard bondo débrouillard mo badendo na awa 3000 eleke ebele le biloko batilo na fartir bule ebele boye papa kokango te nebisaki yo malembe mwasi aza ya yo akokima te basi baza ebele na Kinshasa na baki luka nanu mbongo basi basilaka te papa omoni ndenge oke pressé tala sikoyo ndenge okoma olembisa elongi awa olembi yo nzoto tebi eza nini papa na yesaki malembe makambo yo libala esilaka te basi baza ebele sikoyo tala okomi na Mamadou balobi eza coutume na bango Mamadou nalinga ye nakota ata nyango na obali kaka ya Jorben mwasi wana oyo ayaka kuna na ndako toyoka boso kondongwa na yo na ye wana na ndako poli wana makaka o wande ne mwasi oyo ozoboma na awa na fartira ozobimisa mbuma misu awa olembi nzoto yo nyonso mwasi wana oyo mpoli wana alambaka pe te tomona ko yo moko ozodebwe kosoma mwa mpiko matembela awa ozotoka kolamba yo moko na ndako ayaka kolamba te eske bilamba asokolelaka yo asokolaka bilamba te nde mwasi ozondongwa na koke kobala ava obala mwasi batalaka nanu mwasi nini okotia na kati ya ndako eske alambaka ayaka kolambela yo anikaka bilamba eloko te mais ozo owelela kozwa yo te na ndako boso bokomi na ndako moko yo osala ndenge nini yo kosouffrir
il faut qu'on étudie moi si avant au bala ye. Et il faut qu'on étudie landa kaipa na bango, landa ndenga na ba camarade tunaka. A cause appelle na msuna moi chéri mususu. Yo kote na ndaku et puis ya bandi ko bima to ke ko sa baba kangu na ye. Papa zala mayele. Yo za misu dzololo mingi yo nazo mona Jorbel za dzololo misu elala. Bando koche lo ba makangu na ndaku pe oza dzololo penza. Fongola misu. Mbongo eza pasi. Eko zoki ekobala mwana mwasi. Fongola misu mbongo eza pasi. Ozo yoka na so ebisa yo. Landela nanu mwasa na ozo so ba biloko malembe epu ozo landela e bien. Ayaka pe ko lamba. Anika bilamba. Bongo ne mobali fo azala. Bimisa misu na o ebisa yo. Mama mado, mama mado, mama. Mama mado, mama mado, mama mado, mama mado, mama do. Frère nanga Jonas. Dimanche na mona ki on église te. Problème eza to ndenge nini? Santé so tungisa. Na mona ki o te. Nazalaki wana Mamado, nazalaki na kati ya concentration molimo santo na o méditer. Mado namonaki ye penza namonaki na sima penza babafrika na penza vandi alali ne pongi namonaki wana peta baote ya penza alaki ne wana. Frère Jonas, yo ozalaka boye na ndako olalaka pongi te. Na ndako olalaka pongi te. Soki mwa makelele kuna yo kulamuki. Soki ata discussion na papa bavoisin kuna yo kobima mbangu. Frère Jonas, nga namonaka yo ti. Namonaka yo. Soki nga kutu na kama so yo olalaka vraiment pongi. Po namonaka yo soki yo olali pongi ya profond te. Ozalaka soki mwa makelele muke yo wana obimi mbango kei. Mais l'église vraiment, ozolala pongi ya plein vraiment ya mateya ya pasteur azoteya ya mateya ya moto. Yo lali na katikata babafle makelele wana tout ozoyoka te frère Jonas. Yango ozalaki envoûté to nini yango vraiment nga na comprendre te. Okomi na niveau boye pona ni frère Jonas. Okomi ko lembisa ko ndima no elembi papa. Eza nini? Te nalalaki te. Nga pe nakola na kilti te. Nabandeki nde komedite. Tino monaki nga na o medite. Komedite ngo mpe nazoloba penza bafungoli munoko lokola ngulu. Lokola lokasa ngulu ozomela mutu. Yo za lokute parce que akuta biku bo bouger mutu za pembeni bo bouger nga na bouger ozaka lokasa mtu uta kopumbwa. Yo pena za ndoki pena lokaka pena miluma be pena za pena kati na yo. Papa pena za ndoki ya munene pena pembeni nga te penza. Nga peso na matinga pembeni na kolongwa. Po za eki ndoki. Ozo wanga na penza papa oyo. Mama mado, mama mado, mama mado, mama mado, mama mado, mama mado, mama do. Mama. Didi. Namoni na ba veste milai bwe na moi papa. Eza nini yango? Okomi na bolingo. Yango wana namoni okomi ko sape boye papa na ngai nini yango boye. Na ba veste propre boye. Otubi. Pas Didi. Ouais, Mamado, il faut être propre dans la vie, vous voyez. Propre, on se va propre, on peut pas faire ce milai, peut pas maman makasi peut papa. Papa, ils ont pensa boy pensa. Maman makasi propre, peut makasi propre, parce que on toka kasi ba balo na kata nzungu so toka pe la main moto so sopela ba bete pe wale main moto. Boni boy ko lu na ka ba veste bo, la ta kama ba la coste, mo ba chemise, moi sengle mo bo kase mo bo. Yo lo côté ka ba veste, boni bo tika so fa na biso. Matanya. Eza pona nani j'ai fille na biso a karto ale kaka mwana bien wa ale kaka wa. Na mona ki na frère Didi jour na masolo mwa ete. C'est ka koi na bolingo na ye. Yango mona mbi ko sape boy poso ka kebwe bakutana ba mona epe azape bogara tubaka. Ba Didi. Ka pona mwana na mwasi vraiment yo penza. Mamado, bo comprendre te, za makambo ebele. To comprendre ni nango. Ozo ba peto comprendre ni nango. Avec ça milai là tu wana penza ko ta kala wana penza basala kala ba biwa bouton 3. Ba veste renyali susu. Ozo ba peto comprendre on briller mona bato o l'excellent tout mona bato temps. Papa tika so fana biso, tika so fanda. Tika mona bato fanda, mona bato sani mona mukie. Que nous ko ba mama kala ba bilong ba veni. Ozo lo ba no père, o sali boni boyko. En tout cas bolingo quartier pe mo ezaka nango bien.
mo mpe eza bien babi kolia mpe nini ya pembeni mpe yaka mpe bien mpo bozomona na mono ozocontrole mpe ye mpe azocontrole mais kote mosusu mpe eza bien te mpo na bino mpe bajeune boye bino bozalaka mona bolingo na bino ewumelaka te omona mpe ekala te oboyi ye aloko moya su na sheri mosusu ye mpe azomona yo makambo boye ezalaka bien te omona mpe jeune fille akokima quartier mpo soni eleka makasi yango omoni ke biso mpe tozokola biso bamama ya bino tobanda elinga mosika mpo kozala quartier moko eza lokola boza famille ezalaka mpe bien te moko mais en tout cas bino bajeune boye mpo na lelo bokomi ka pembeni papa yango moni okomi kotuba boye ye aleki na liputa alamuki na ntongo boye mosusu asokoli te bokutani yo mpe boye na kilote bokutani yango namoni eza vraiment mingi eza ma bien te papa na ngai en tout cas faut ça prudent Te Mamadou, eza bongo te, eza mpona kogarde dignité. eza mpona bongo yo bolingo esa ekoti yo eza bongo na veste monene boye papa ozotoka moi wana kapo bolingo amona yo oleki boye amoniki osape na soulier papa na ngai eza bongo biso tote ovandaka na coin tomonaka yo ndenge osolaka na mwana wana na coin tomonaka yo boya bolingo asika ezalaka bo Mama Mado, Mama Mado, Mama Mado, Mama Mado, Mama Mado, Mama Mado, Mamado, 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 Mamado. Nzambe, quand vraiment la comprendre te, vraiment. Pendant ce pena moi son moko bien ata ba $100 ba $200 et yaka malembe lokwa penza niao na comprendre te vraiment ya solo vraiment Mamadou makambo solo bapenza ya solo vraiment mwa mbongo ngo kosimba tosimba mbongo na pasi baninga ozosimba ba $500 ba $10,000 biso ta mbongo na tokomaka te suka kaka mona ata $100 po tomona ngo beza na pasi makambo solo bapenza eza penza ya solo mboka yango mpe so nazwi yango na maboko ekosala eloko te yango wana ezosila papa lokola moyeke ezotyola nayeba te mbongo okosala temps molai ozozwa yango te me okozwa yango baprogramme ekomi ebele kilikili ezosila olamuka na ntongo boye pupupu osisi ta kobondela te tata lopango aye kokokoko mbongo ya ndaku mbongo ya courant mbongo ya mai okemi na ekole mpe ya shado lisusu mbongo otala kolia otala mpe komanda bata mapa donc ndenge eza boye mbongo yango kosimba yango eloko te ezosala kwa moyeke kaka boye lokwa mbongo ya kisi vraiment nazo comprendre te moyen wapi Mamadou okozwa te mwa $100 bosimbi boye okolala nango te ti okolamuka na ntongo mpe te mbongo ekosila osomba kolia otala kolia otala mpe papa transport epai kaka na mwa mbongo wana otia mpe mwa provision mpe moke kaka na mbongo kaka wana facture akura epai ozomona makambo eza penza ya solo donc tozocomprendre te mpenza bambongo yango bazo $1 yango ekiti me biloko yango tozomona kaka eza kaka cher donc kolia vraiment pasi papa Mama Mado, Mama Mado, Mama Mado, Mama Mado. Jorbel, nauzwa mbongo, pesanga mbongo wana, pesanga mbongo. Oh, me mbongo wapi? Tiko na makambo wana mbongo nanga peki na isekeza wapi, pesanga mbongo. Yaka ya moko. Moko nino. Sia. Pesanga mbongo basanga pi manzaka ningeza salite. Mama, kokoma naka siko. Na unateki te, mbongo na peso na zulango wapi? Wani italinga te. Defa kuna te pa mama pano pesanga mbongo na kena. Mama, nazwana na banyonga mapa kuna. Yongo basansu banyonga. Zasu nateki na poko na peso mbongo. Nalingi makambo wana te pesanga mbongo na kende. Jorbel, moi si oyo bane ko proposer lingo sa predot. Yeo bazo swana boye na kutu bobalani te bobandi de ko swana boye seki na ndako eza problème Jorbel. Mama nga na yebi yo te, kipe vi na yo. Ko kipe vi na biso te. Pardon. Longwa wana oza mosi moko mabe. Mobile azo débrouiller kaka ya pasi mwa poso wana azo débrouiller yo yelaka ye ba biloko ba cher ba kabelo ya ba $100 akoswa ngo wapi ye fond na ekute eza bisu $50 oza mwasi mo mabe ozotala bozwa mobali na yo te oza mwasi mabe na yebisi yo Mamadou pardon vraiment kipe mapana biso te longwa wana Jorbel yo poza mayele te omoni
na mono lisu pembe na basa mapa na ngati otuna nga ba conseil ya buzoba oza mobali moko zoba faible na mona ote ota ba matama no minene pembe na basa mapa na nga na ko bamba ta lipa moko munene eza a na bassin Mado boni yo. matanya boni lelo ye retabu problème eza nini yango likambu Mado tika mwana leki na nga tungisi vraiment makasi penza tolali te butu mobimba penza mwana nga tungisi omona ta miso na nde eza kokota te yango mwana yango azotungisa yo to mama na ye atungisi na ndenge nini motungisi yango na ndenge nini yo ozoloba mwana atungisi mwana yango ya yo to ya leki na atungisa mama na ye to ketungisa yo ndenge nini maladi kaka te totamboli na ye na bopital kilikili ezosimba kaka te donc nazo comprendre te so eza nini maladi yango ya ndenge nini atungisi na ndenge nini sikoyo maladi ya ndenge nini mwana yango aza grave akufi to ndenge nini Mado yo ninga kufa kaka so akufi pasi te eza tobemi kaka na bopital na bokoko kuna balobi eza kibeka nde moto esali suki eteli mwana nazoyeba te libumu evimbi ye suki eteli mwana libumu koodo mpenza oyo mabumu ezalaka minene na koodo wana mpenza mwana mpe ata libumu eteli mpe bu totamboli na ye tala maladi ya ndenge nini mwana azobela ya soni ya modele ozokata soni toli oyebisa ngai mado maladi ya boye etani ata yo moko yo vraimen otekaka mapa mwana banda kobelaka maladi ya kibeka yo mapa wana otekaka okopesaka mwana na ntina ntongo te opesaka mwana fufu na ntongo na ndenge nini mwana abela kibeka maladi ya soni jeune garçon na jeune fille mwana na bango ake kotela suki atela libumu evimba na ndenge nini oyo eza maladi ya soni eza na soni koexplike ata mutu vraiment Mado tika leki na nga bala mutu abandundu panda ntongo kaka fufu na fufu ntongo midi pokwa fufu na fufu nayebisaki kutu ya kozwelaka mwana ata lipa so bino bolingi na bino fufu mwana amelaka ata ti mpo mwana nde ti eza bien ye aningi koyoka te leki na nga motu pasi akende kotambusanga ata ndenge naki kokonda likolo bapasi likolo makambo na ye nga mna tindaki ye kuna kilesa mwana bafufu 4 kolamsa mwana aliaka bafufu malili ata kutu yango babi pasi yango lolenge nini siko nga naki kokonda mpo na ye nayebisaki yo kozwaka lipa yango nga yano natekaka mapa eza yako kozwa lipa aningi te mobali na nga aningi ka fufu tala siko mwana babema mwana kuna siko ko misusu yaya etali nga te yo sama yo po bosanga fort lo bato sa konko banya tota so na nga maître gênant baninga bien mo boyoka abosanga na champion gênant sama yo kolela akomona na oboma yo shadow yo bosanga so na gagné na kilama papa ne pa biso to parier sama ngoto makolo ngulu otasa ba fumi jido pona ba kebele ba pousser en mapa amela minga shadow ko babi mede ku kina zolo azala soko kinzala kanga nzeta libora kati ya obi na fanya bino za mwindo lokwa soma peka bonobo yango koka ba kufa nelenga malobo yango shadow kende pa koko na bino vacances koko na bino peso koka kona bino ake tanga ye asomeni na melima ya mwindo na sika bebo yango tuna papa bango soki lipezala na mikuwa asotante tanga ngami benga jaki yango shadow tali koso lokwa tonga bayuda mutu lokwa la soke pandi lokwa pakata dolare mama Fa walimu pangami. Ave na ngai nesasu nini? Yo ozotambola na balabala leta na moi makasi boy otiki bafa polele eza fraction. Ba Sylvain ve na ngai tozala nao bakate moko nga petino Longwa yo ali civile ngana ali moto na leta kabaka pete moto na yo ezokende na susi ate. me ozala soda okoma roulage banda mokolo nini? Kangamba ngana yo bolola mobali yo komi kotuna agent de l'ordre ba question yalaka eza nga petino Jorbert po baprocès simba sute na koti na kopa moto boma moto kovi yo civile oyo omoni nga soda na ali masana yo ozokumba pe moto yango otie balok eyali infraction
wali na 4 infraction ozotambola mpe na moto otie musique yali infraction 2 mois de prison soki olingi okende te pesa 250,000 francs soki te peti na ngai moto na yo tokei nango. Mama, nazongi. Mtete mbalinga ngate. Mama, tosala devant moi ekuna. Ache baseme bapo bela, chinga bapointe nazu 0 mama. Na pesa maye na nga nyonso. Mama, tala mo pina devant. Est-ce que nachi ba mposa na be? Mais c'est tambasa mabe ndenge ni. Yo ya batangisa na classe yo otaka matoi na wapi? Hein? Yo kenda ndeko sa ko se distraire kuna yebisa ka kende na classe ozo mayele. Yo mais c'est tambasa lini. Zoba mwana, hein? Kibolole lolenge nini oyo zali. Mais c'est tambasa lini. Oza mwana ndenge nini yo. Oza tono vide mutu na ona mayele sa te. E batangisaka mutu wana e do yo vide na kati. Do elo moko kanga keza te. Hein? Oza ndenge nini yo mwana oyo mutu na oyo eza vide, hein? Zoba. Mais maman, Kanga munoko na oyo ko expliquer nga likambo nini? Kanga munoko zoba. Mama, eloko nalingi nalobeza. Kanga munoko na yo. Baninga no bayaka awa. Natalaka bakaya bandi ba voisin awa za. Ba 10 sur 10. Yo awa na omona bakaya no kaka ba 0 ba 4 ba D. Hein? Na tango na biso akala tozaka mayele. O bino bana lelo nini eza na mitu na bino ka ba distraction boli ko tanga te boli ko fungola bakaya te ko tanga kaka distraction na distraction. Hein? Bana ka biso kala penza tozaka ko tanga biso ba mama ya bino. Tozaka na distraction te me bino lelo distraction ekoti bo ba téléphone ba nini ba jena ba je boli ko tanga ka ete. Mama doe. Mama doe. Mama Deborah! Ah, mama. Oui, maman. Yaka alobang na obenga yo yaka siko. Ngayo, maman. Na bien, misuna nzunga na ezaki na combien na? Nayebi na nga te, maman. Kanga mbanga na yonga na kotaki misuni ezaki 6 morceaux na ndambu. Siko ndambu wana eke wapi? Yebisa na ndambu wana nene eke wapi? Na ndako muyi bazalaka te ka ndongo eka konje kaka misuni bandi kobunga na nzungu nga na comprendre te même yongo zo bunga boye nini nga koyiba ngo pona ndako muyi bazalaka te lesola muyi bazalaka te to yoka kata muyibi te kaka konje mke yi kaka mama misuni bandi kobunga mo ndamo ni komubunga yaya. Mama, depuis biloko ebelaki nazalaki na nga libanda na banda onika bilamba mama. Depuis biloko ebele nakoti na cuisine te mama. Kanga munoko na yo eza ni yo nde muto yibi yango ozobanga na pwani ya yo nde muto yibi biloko wana. Grâce mwana nga yibaka te grâce ata na ti biloko na nzungu ayibaka te eza na congélateur asimbaka te azelaka nga mona tiela suko likama muyibe uti wapi grâce ayibaka te suko ni ayibi musuni ndambo oyo ezalaki ya wape solo ndongo za wana banda tongo sukoli kutu te mpe ozokota mpe na kati ya cuisine mpo ozofungola mpe nzungu mponi kisali te mpenza lolenge mpenza oyo mama nabokolaki yo ndeni mwano babokolaki yo ndenge nini ngai éducation boye na ndako na ngai ezalaka te yo solo outindaki solo nokuna basolo mapeka baninga bazwaka citron batiaka na se mapeka basukolaka yo outina basolo kuna okoti na cuisine mpo na nini boye seke bambongo apardon ezobunga pena mikolo eza kaka yo yango pardon ozoloba na ngai yango tania mbongo ozobunga apo na ndako boye na ndako moyibe ezalaka te sikoyo moyibe ekoma euteli wapi nga mpe nazoyeba te ngai nazoyeba na ngai mpe te biso mpe tozobimaka na biso tozongaka poko nazoyeba te nde nango azoyiba mbongo yango nzoka nde mwana openda mwana mabe oza pena mwana mabe bongo fana na ndako te okanisaka biloko okende pa mama na bino ngai nakobokola mwana moyibi na ndako te biso nzo za tovivaka na calcul mpenza omoni ka musuni olie wana kaka yango wana nde okolalela mpo nani eloko mosu apeso te biloko wana nasalaki bongo tolia yango 2 jours sikoyo yo sikoyo ozwi musuni ndo mwana olie ka ndenge olie wana esili biso tovivaka na calcul eya teka biloko ndenge bomi biloko batiki wana tikanga mwana otyele biloko yo koma koyiba biloko na nzungu mpo na nini boye vie eza pasi yo ozomona pasi ndenge eza na mboka te ozoyoka te biso tamaka te mwana naobima ntongo 4 heures okende koluka bamapa koke osoma mapa mpo na bino bolia me yokomi milima moyibi oyoka koyiba bimapa oyoka koyiba biloko mapa oyiba mabe oyiba biloko na nzungu mabe mpo nini boye Mama, eza nga te mama nga nayibaka na nga te mama. Nzambe na ngai shadow nzambe na ngai kaye na yo penza shadow ba 0 moyene bandela ne mwana ngai
likam nini oyo naomona bacalcula simple boye batindaki ozwango 0 shadow yo otangaka bien te nga vraimen na bandeko kozwa ba 0 te ba 10 sur 10 mwana oyo ba 9 ba 8 yo mpenza ba 0 boye nde bandela nde oso ata classe kaye na yo oyo eza na esthétique te ebandi ba 0 boye vraimen mwana ngai bongisa nanu zubo komata mayele boye moyen eza te oyo eza déjà échec eza déjà échec yango ezomonana na ebandela nde boye mwana ngai shadow likambo nini koma mayele tanga kaka ye nzambe akumba wana likambo nini yo na ba 0 oyo na kati ya kaye ba 0 boye na soni oyo ozopesa ngai nzambe akumba na likambo nini natindako kuna na ekolo oke esala babuzoba baventure oyo esanga nzambe akumbama nzambe akumba na likambo nini shadow keba na yo na ba 0 oyo mwana keba nazobendo matoi keba nayebisi bamasa na nga nyonso ke mama na kosalela nga deva mama na azala mayele makasi yango na ye na yango epa na yo mama soki osali nga na ye nayebi ke na kozwa 10 sur 10 eza devoir ya matu mama balobi to trouver valeur ya x oyo nde devoir batindi yo neti nazomona be te shadow yo komaka bien te bakomi nini eza calcul eza nini problème to mathématique oyo bakomi batindi bino awa eza nini batindi yo shadow badivision oyo na mwana neti nga na kokoka te tala shadow zwa kaye na yo kende opesa noko pitaine akoki koyede yo na devoir nga okuti nga na ozosala misala ebele zwa kaye ke epesa noko pitaine oki mama salelanga ngo kasi yo nakabandaki kozwa ba 10 sur 10 salelanga nazwa etambo oyo nazomona makambo atindi yo na kaye oyo eza bavaleur ba x oyo eza ya humanité biso tosala yango na humanité yo eza na 6 primaire ndenge bazotindi makambo aboye oyo eza makambo makasi mais setambo ndeni makambo akotinda bino yango shadow makambo makasi boye kende mpa noko pitaine kende kima mbango mpa noko pitaine na aide yo vraiment na devoir oyo mama mado mama. Bon appétit. Merci Père John. Bonne journée. L'équipe bien. Oye déjà. Ibongo bino bolia boye. Deborah zawapi. aza na chambre ye esaliaki. Deborah. Oui papa. Viens ici ma chérie. Bonsoir papa. Bonsoir. T'as mangé? Depuis le matin, je n'ai pas encore mangé. Yo Deborah yo liete. Yo lo kuta penza mwana penza tu mena mafo golo fufu o lie fufu. Yo le mto leki mtaliboso awa. Ozo ba pena pa mno liaki te. Yo sa mwana mabe Yo pe Deborah lukuta yo liaki te yo mto mini ba fufu. Bonjour Noko. Shadow petit olini. Ombuyenga na ta TV ko. Noko, mama biko za mayele makasi ya solo. Shadow, ngai Noko na yo, je suis un homme intelligent. Na botama na mayele na ngai banda libumwa mama ya madwa yebi. Ngai nazalaki mutu moko ya osakana te ntongo na bandota. Obi kombo bando belanga fumunchiki. Bic rouge, calculatrice, photocopieuse. Nyonso wana bakombo nanga pona mayele na ngai. Ngai nazalika parmi ba 5 premiers. Le premier de la classe ou soit troisième, premier, troisième. Noko batinga devoir. Devoir batingi biso mama akoka na yango te. Batingi biso to luka valeur ya x. Oh. Shadow. Ngai Noko na yo nayoka bien te. Donc naza boye mutu esanga pasi fort. Petit nanga Shadow. Nga Noko na abela. Docteur ebisanga na kanisa mingi te tension komata makasi. Noko, tozaki na aozaki bien. Kasi kondo mon devoir nde malade bandi. Yo, Shadow. Donc nga Noko na loba, yo poso loba. Longo kuna no selo su devoir ngote. Mama mado Mama. Pardon mama liboka kilo pardon mama tikana kitisa mama pardon mama liboka kilo mama tikana kitisa. Yo penoza pe mwana moko ya ndoki penza pena mwana ndoki. Yo liaka te. Na bi meme bokana bi soko meme o metoko yeba ngai. Yo za mwana moko mabeko malibala na pwani. Pardon mama na sa sute mama limisanga na sa sute mama pardon.
na ndako na ningi bandoki te na bimeme bokana bien yo za mwana moko mabe yo yibaki misu na nzungu te oyibi misu na nzungu oke kolionga na sanza na sa mbetu na ningi miyibi te na ndako na nima na kindoki te na boyi Tanya, donc na nsima nango tikala konyokola mwana nga nde boye na nyokole nini yango papa ndenge ozoloba pene na nyokole ya nini yango nazopesa mona éducation te soko nde napesa grâce éducation nde napesi mona éducation mabe pardon soki te aswaka nzela nsima nzela kende kai papa kokona bakuna na bokola susu mwana motu moko te na boyi Ah, papa, yaka papa. deboka kitisa liboka wana kitisa ngo yo Tanya yo soko ozokontinue konyokola mwana nga okobima na ndako ono oyebisaka okobima na ndako oyo biso tokende wapi tokende toza kaka awa nga na kokende te mpo oza libala na nga oyo eza libala na nga na kokende te ye nde moto okokende mpa bakokone kuna nga na kokende te naza kaka awa nga kaka awa ye akokuta biso akolokota biloko na okende soko ata ofutela transport akende na ye papa nakofanda na mwana mutu te mwana moyibi mwana lokindoki mwana lokoso Ah, papa, nazonga na nga pa meme. Papa, seleki pa meme sanga liboka. Papa, nazonga na nga pa meme, papa. Papa, nazonga na nga pa meme. Pa wali mopangami ave na ngai nasasu nini yo ozotambola na balabala leta na moi makasi boye otiki bafa polele eza infraction ba Sylvain ve na ngai tozala nango bakarte moko nga petino longwa yo ali civile nga na ali moto na leta kabaka pe te moto na yo ezokende na susi ya te je me yo ozala soda okoma roulage banda mokolo nini kangambanga na yo bolola mobali yo komi kotuna agent de l'ordre bakestion yalaka je ezanga petino Jorbel po baposo esimba su te nakoti na kopa moto boma moto kove yo civile oyo omoni nga soda na ali masa na yo ozokumba pe moto yango otie balok eyali infraction oali na 4 infraction ozotambola pe na moto otie musique eyali infraction 2 mois de prison soki olingi okende te pesa 250,000 francs soki te peti na ngai moto na yo tokei nango Mama Mado, Mama Shadow, ero yo songi boye ndenge nini? Nga na yebi ero na classe. Ni nango songi ero, problème? Mama, na ote école babengani nga. Mama babengani nga mpona minerval mama. Baluka Shadow. Tosonga baluka kaka baluka tokende bili wana yana ba examen premier trimestre a. Ozonga boye ndenge nini? Zonga tokela ke ti coordonner ke zonga sona école. Shadow ke classe ero yo pardon ba retard boye mpona nini? Babengani nga mpona nafuti minerval te. Yo Shadow, kanga munoko na yo. Awa so ganga bozo belela quartier moma bayoka mokimbo yoka nga afutaki te. Oka soni te. Loba malembe kuna, ozo belela nini? Toke kuna na ke zonga sona école. Kanga munoko. Mama, siko nga sani nalobele ka vérité mama. Mama, nalobi vérité. Yo te moto ebisanga na ba vérité. Batangisa biso na ekodi. Yo okoki okosa tate ke nazongi na bosani kaye. Baninga basaka bosu batuni yo. Mba mama o basa basongi surtout mama wana azaka songi alinga kolandela kama kamba bana batsoka zongi classe kotuna babengani yo. Yene mtaki futa minerval wana. Yo il faut yeba koloba ke te na bosani kaye na nga devoir. Poni ko ninga ko bimisa nini na nga libanda. Pauvreté na nga libanda pona ni. Balobaka bongo te mbala sima koloba bongo te lobake babengani nga pona bongo na bosani kaye na ndako ou bien problème susu kosika. Oki eza mbala suka. Babombaka. Yo Shadow, kanga munoko na ona ya ko beto mbata. Ngolo basu nini? Kanga, kolo basu eloko te. Kam na ona. Mama Mado. Mama. Bonjour, monsieur. Père, kota bakoya komasa. Bonjour. Papa, katanga suki ko. Papa, okocha dele ba problème no welcome Tony. Masa, o kata to kata te.
Na ndenge apesolo mbote. Important te. Apea na ngai. Papa, ils sont obligés d'appeler son mbote. Katanga suki ko na kine na retard na abima nanu. Oh, wasko comme singa mwa msano toni. Oh, yo mo bi de ka client lo kwa patron na yo ta servant katanga suki papa to sala na mabele to suka na mabele papa na nga. Oyo kata suki ba peso mbote o répondre te nini commence. Nini ka safu baba ni. Papa katanga suki na pressé. Osko ko mo luki na ba problème toni. Yombo tango zali kelimba toni. Apo sambote na apo sanoni. Papa. Mama Mado, eh. Mama. Maman, déjà la fille là kokoma, dessine na pangusi déjà. Deborah, oh na moni o bazelo tengo na zo mona makona bazelo te Deborah. Yo be kombo na mona te siko kombo lite. Bazelo bele bazelo pena makolo penza bo yaya. Po ani penza boy ko Deborah, yo moni nga makufa miso. Poussière on na zo mona bele ba poussière penza ngo tina télévision poussière ma mesa surtout poussière. Yo ko bongsanda ko ba bongsanda ku boy. Yaya. Bongisa kanda ku bien na zo la siko bongsanda ku polo bilo so ko kolo comme na ndaku na yo. Nga mama na ozala te. Na zo la kiso na zo nyokolo te yaya. Poussière belé o ba linga ba bongisa ka bazui mo la mama ba kamoli makasi ba pangusi poussière za la te. Zelo na makolo ezala te. Nga boyela ko kana nga te. Na ko kana ko na zelo te. Ana komo déjà bien maman, na komo tunde, na komo de nyusu na pangusi mama. Olo ba pe na kombi bien. O za ko komba bien. Yo so ki dion te me do kala de choses zonga na o penza nga pe na bona ko fa na mwana boyelo lengo le te. So ki dion te me yo za ala te. Olo ba pe na kombi bien ko komba bien mama ba pe. Ouais ko komba bien mwana. Zwana 500 fois que so me ana suka na 300 francs na bongo ya. Deborah yo kinga na tindo ni na ngona. Répétez na tindo ni. Suka la 300 maman. Kena o so me nga secret ngoma mataka secret bele kuna papa tatu wana kuna. So me nga mke ko zongisa ngo kuna ka yo moko. Mama Mado, eh. Maman. Et c'est le directeur. Moi na bu élève na bino shadow azongi na ndako. Alobi bo bengani. Yango nga na ye a kosenga dérogation na mwana na ye papa na ye kosenga nga naza mama ya mapa biso toteka mapa bafuta biso fin du mois boko permettre te mwana ngai yo asala te examen ya premier trimestre o bande examen bandaki asala te examen moko te kobengana na kobengana papa na nga boko kosunga nga te mwana oyo élève na bino oyo lobi akozala député mokonza mboka papa kobengana boye mwana eloko moko na mutu ekozala te papa botika na kosalaka boye biso bamama tozobunda kotangisa bana biso moko tozata na basoutien te tozobunda na befort na biso bino mpe bosungaka biso ata na baekole yango kobengana bana boye papa tosala nini tobokola bavoyu to bakuluna vraimen na mboko bosunga biso vraimen mpona éducation ya bana papa kobengana mwana oyo ava na ndako abanda tambola bakuluna yo akoma kuluna papa bosunga ngai vraimen mpona mwana oyo vraiment mama memi na nganda lotoko avant mela il faut kwesa mbongo oyo eza ekola tianana te mama sa makuta mwana okotanga te minerva lango etikalaki lokola combien mpo nayebi ke na avansaki mwa quelque chose awa etikalaki lokola combien $50 likolo ya $50 oyo monsieur le directeur yango ozobengana mwana me nabundaki kopesa mwa quelque chose déjà mwa somme mwa ebele napesaki somme ebele anapesaki kaka mwa 50 etikali nde kobengana mwana arate baexamen vraiment examen ebele mwana arate papa na ngai sikoyo na bulletin bokokalkule bapoint nini parce que examen nyonso presque bande ebandaki ata moko ta asali ka likolo ya $50 papa bosunga mpe biso bamama na bino boye moye te monsieur le directeur nyonso nazosenga nazolela nga mama ya élève na yo ti nazolela awa nyonso ozotala nga na misu nde toza na problème oboyi kolimbisa papa estce mwana oyo lelo vraimen akolongwa na ekolo to azaka na ekolo so nazwi mbongo na ye awa nde yo kosekisa nga nazosenga vraimen nazolela mpo mwana asala examen ozotala nga ka boye shado telema tokende en tout cas na ekolo ani ezoya folongwaka na ekolo boye moye eza te ekolo ndenge nini ngai mama na ye kosenga dérogation mpona mwana bozotala nga lokola boye nakomi lokola kizengi na lokola zoba na bino boye ane oyo ezoya yo folongwa na ekolo oyo nayebisi